Yananga. Nzamba kosa na yo po alakisa yo batu o balobaki balingaka yo tala so balinga ko ya solo. Yango nzamba ba ba problème liboso na po yeba ba vrai face na bango. Etungisa kote nzamba wa élection na preuve. Ndimango. Parmi les cadeaux reçus au mariage, il y a eu ce serpent. Là, nous sommes présentement chez la marraine. Heureusement que nous étions avec le pasteur, il a prié. Et voilà ce que nous avons trouvé parmi les cadeaux. Nzamba kosa na yo po alakisa yo batu o balobaki balingaka yo tala so balinga ko ya solo. Yango nzamba ba problème liboso na po yeba ba vrai face na bango. Etungisa kote nzamba wa élection na preuve. Ndimango. Anga balobaka na mokili tambolo mona makambu noko makambu ya komona nano esili te eza ebele. Bondimela ngai ke na soirée ya mariage ya batu ya mitema mabe pe bazangaka te noko na ngai boyebaka feti moko esalemaki awa na ville province ya Kinshasa na commune oyo tobombi na salle de fête mpo na bareseau d'enquête noko mutu ya motema mabe moko ayaki na feti ya baninga botuna nga nini ntango ekomaki ere ya kopesa bakado nzoka ye asalaki kado na ye kitoko bien na mbale na kati ya karton wana atiaki pena nyoka oyo azali kotala ntango fete esilaka te esili bamarie bazongi na bakado noko bafungola bakado boye bakoma nango bino moko botala kado tala bien omoni nyoka penza azotala oyo yatielaki baninga lokola kado likambu oyo epesi pasi na niveau ya kosakana te parce que etiaki trouble na famille bazoluka bayeba nani apesaki bamarie kado ya nyoka oyo azali kotala boye ndenge bozali komona awa tala o tolobaki te likambu oyo ebenda bato ebele matoi surtout bamarie botikaka mpe kowelela kofungolaka bakado il faut d'abord mosali na nzambe asambeleli yango et puis bakado nyonso ekobanda kozala no na mbale mpo na koevite makambo ya boye kotiela moninga kado ya nyoka eza mabe makasi okoki kondima te mpo kado ya nyoka oyo bato tu bazokamwa eske yango kado ya nyoka oyo bapesaki bamarie oyo mpo babokola nyoka na ndako to alamba ye alia ye ntango bakozonga na ndako noko na ngai tokomona makambo na Kinshasa na mokili oyo il faut kokeba na bakado mosusu keba okozwa pena kado ya tuvanga pena ya tongo en tout cas ndako mobimbe ekomi solo eyokani. Parmi les cadeaux reçus au mariage, il y a eu ce serpent. Là, nous sommes présentement chez la marraine. Heureusement que nous étions avec le pasteur, il a prié. Et voilà ce que nous avons trouvé parmi les cadeaux. Tu auras d'autres larmes dans ta vie. Tu auras des larmes de joie. Où tu regardes ta vie, tu te dis, ça ce n'est que Dieu. Ça ce n'est que Dieu. Je prie que Dieu te donne des larmes de joie. Suivez-moi bien. Quand certaines personnes te conseillent, ne laisse pas qu'ils te conseillent seulement parce qu'ils sont ton père et ta mère biologique. Regarde ce que leur sagesse a produit dans leur propre vie. Profane des fois tout dit. Je dis, quand certaines personnes te conseillent, écoute, avant de te soumettre à leurs conseils, aie la sagesse
de vérifier ce que leur sagesse là, une personne produit. Écoute, avant de te soumettre à leur conseil, aie la sagesse de vérifier ce que leur sagesse là a produit dans leur vie. Amen. De peur que là où ils sont tombés, ils ne te tirent et t'amènent aussi. Amen. Parce qu'il te conseille comme il s'est conseillé jusqu'à sa vie est devenue comme celle-là. Oui. Papa, tu vas compliquer dans les roses à mon. Papa, ma comme dans l'audio yo quitté. Non, compliqué là. Est-ce que na futa kambo wanda kulelo? Oh, zana benga tate. Tate. Kendo kubenga. Onu buso babo yuko. Papa, c'est quelle complication ça? Complication yo nini? Te futa kambo wanda ku jour nini? Ezalaka les 30 été. Les 30. Siko, le tout ça le 28 février. L'âge que j'ai maintenant là, j'ai besoin de la paix et de l'argent. Donc si toi tu veux m'apporter des problèmes, je te bloque. Mon âge là ne me permet plus d'avoir des problèmes. Donc si toi tu veux venir avec des problèmes là, tu es bloqué. C'est quoi un meilleur ami? Est-ce qu'un meilleur ami c'est celui-là qui fait en sorte que tes problèmes disparaissent? Ou un meilleur ami est celui qui disparaît pas quand tu fais face à un problème? T'as l'âge, t'as la place Toza, t'as la place au Fandi, t'as la famille, tu qu'on dit n'importe quoi. Quand on a vu internet, c'est la bongo. Vie dans la carte téléphone, noté au Talarawana, vie en haut. Quand on a téléphone, on a vie à solo les années moussous. Vie à solo les années moussous. Yananga moko nzambe azoteba na yo po alakisa yo bato oyo balobaki balingaka yo tala so balinga po ya solo yango nzambe azoteba baproblème liboso na po oyeba bavrai face na bango etungisako te nzambe aolektion na bepreuve ndimango. Parmi les cadeaux reçus au mariage, il y a eu ces serpents. Là, nous sommes présentement chez la marraine. Heureusement que nous étions avec le pasteur, il a prié, et voilà ce que nous avons trouvé parmi les cadeaux.